C'est vrai, mais tu as pris mon côté. Voilà. Na ba valeur, papa Kwedi, na musala, ça une expérience. Il fallait mériter honneur oyo. Et mes sincères condoléances à la famille biologique naé, ainsi que la famille artistique. Ngana Zali, on a dit moi na maman Balosombo, Queen Mother, la reine d'Angleterre. Et na yépe ko présenter papa na aux États-Unis. Et puis na yépe le gola koko la Pépé naé. Papa Kwedi, aza papa génération na biso na sens que à ce qui si biso lorsque tu as jeune, tu as amiqué groupe na biso groupe salon. En tout cas à l'époque on a sorti qui laissez tomber on a donc avenir nyon surtout et kauki batu nyon surtout batu na bateva kunki ba vandi tozotala ba pièce ya théâtre tozotala papa Kwedi tozotala mama Pembele tozotala ba le mondial tozotala penza ba sonzo ba mama mengo. Na riska ki lelo tangu naza ukena matanga nakuta matanga te. Yo kuna mona Kwedi kana TV. Otu na ngana ja mutu papa Kwedi bando déranger na ya. Papa Kwedi d'abord a une difficulté au balingala a déjà sur le balingala en côté français. A déranger na liboso RTNC na biko zo zeni ya mutu uti RTNC. Sans user le côté journaliste et yo donne ce qu'on a. Papa Kwedi ngenda lingala yo papa ye. Papa Kwedi ngenda mawana yo papa ye. Ajaba malinga bote mabota la bombo na ngana kati nazo kigoli dola yo Kwedi. Ana dana yo kindema waya kila. Voilà, Briefy, bonjour. Ouais, bonjour mon frère. Voilà. Tous on a RTNC, recueillement à papa Kwedi au Salama. D'abord lobby, félicitations parce que aux Alaki Penda wana au fourré moulin pour na coller la papa na yo na loembo, la musique na yo, en tout cas ça qui bien. Et message des années na présence dans le lot tous okunda papa. Merci d'abord et puis surtout na organisation. Oui, malam l'engela qui pena pour honorer papa Kwedi na siré comme si batebele mais ba kamote parce que c'est vrai baba ko kozala ebele mais to koza primo côté. Voilà. Na ba valeur papa Kwedi na musala ça une expérience. Il fallait mériter honneur oyo. Et na pesi gouvernement merci chef de l'état ainsi que et mes sincères condoléances à la famille biologique naé ainsi que na famille artistique. Oui biso za bana ba koko kutoloba. Parce que musala auto ça la présence na bateau basala kango liboso biso ali ko refléter image na bango nyo surtout. Très bien. Ngana Zali on a dit moi na maman Balosombo Queen Mother, la reine d'Angleterre. Et na yépe ko présenter papa na aux États-Unis et puis na yépe lokola koko za kolela Pépé naé. Voilà, faut les caminer des tapis à ban après biso ba koko après ba koko lolo pe bazali. Très bien. Ba koko soki bandani bazape. Donc bref, lobby qui vraiment vraiment actuel et dans le langue dans langage na biso ba quinois et puis ba comédien na lela qui local comédien et puis na one man show et puis na comédie musicale. Je pense que bato bazala ki wana ba moni marambeleka ki bazaki de cité ba sepela ki. Et alors le lot en RTNC pour rendre au dernier hommage pour que nous tikaye na sika bomonika ningi ni lekele ndeni ezaleli batutu bazala ba ne sengote bazana mawa mais quelque part bazana esengo ya komona ke moto akufi à 8 ans mikolebe na mokili aboti bana na ye asali vi na ye et abeli nzamba bengi donc lokola nzambe muta permettre toi ne liki ita kozala pembe na nkolo. Merci beaucoup Briefy la merveille. Voilà. Puis Roger Monamboka, Mbote na yo. Mbote ndiko nanga. Voilà. Yo otika toujours présent pour nous accompagner ba artistes et comédiens Mboka na biso. Lelo oyo papa Kwedi akei, lelo ezam kolona ye asuka, oko tokene kotika ina ndako na ye asuka. Maloba Mboka yo ezali nini pour na ba souvenir to liwa ya papa Kwedi. Premièrement, pour na koloba fleuano lobi ke na tika ba comédien te. Ngamono na comédien pour vina mobimbezara ko sekisa batu. Ata on a ça on l'aura ba briefité mais nga déjà nature na ngezara na linga théâtre mingi
Et lorsque en 2013 na kufelaka madame na s'attendara te. Mais à l'époque ça na comédien moi ça ça succès comme on est barézo. Na baraka na TV écoute na éviter ça ibanga ndeni. Mais na mona ka pembe nanga azo consoler ngai jour na ole la madame nanga. Il est kelenga bezalaka. Alors papa Kwedi aza papa génération na biso na sens que à ce qui si biso lorsque toi ba jeune toi ba amike groupe na biso des groupe salongo. En tout cas à l'époque on a sorti qui laissez tomber on a donc avenir nyon surtout et kauki batu nyon surtout ba ke na ba teva kunki ba vandi tozotala ba pièce ya théâtre tozotala papa Kwedi tozotala mama Pembele tozotala ba le mondial tozotala penda ba sonzo ba mama mengo ba li parti donc c'était ça. Donc alors papa Kwedi a marqué surtout dans le théâtre à dialogue sans souci. Dialogue sans un niveau de professionnalisme et papa wana ndenge a joué un rôle le belé. Donc a joué pendant à l'époque na temps na kutu ba wara bazai tende ba lelo. Donc toi qu'on découvrir que ba wara na partir papa Kwedi ndenge a joué kaki ouest africain wana c'était vraiment trop bien et azo mérité ba honneur oyo lelo to ko telema boy. Tout le monde to telemi vraiment tu peux rendre hommage. Azo mérité yango, il a bien travaillé, il est modèle. Oh le jeune Balanda, il était sympa. Ce que j'ai aimé en lui, il était sympa. Papa Wazaki sympa. Il est très bien joué à travailler malgré l'âge. Akoufi a 76 ans, mais il était encore fort. Et on a toujours travaillé. Donc Akoufi na mundu ki na maboko. Papa Kwedi azo mérité ba honneur toi ko lela ende to lele sibo. Merci beaucoup Piroge Monamboko. Merci na presse ndenge pe bo se mobiliser pour na bosunga bandeko ba musika batala ndenge tozo lela papa Kwedi.
Ça va être dans le temps, hein. Abi, c'est ça. Soki bameli balangwe bayende kotutuka ye. Soki bameli balangwe bayende kotutuka ye. Bakendeki moyo bakosi balalaki matanga ye. Mokolo nakokufa ye, ekozala bongo. Baye bakufa liboso tomona kezalaka bongo. Soki bameli balangwe bayende kotutuka ye. Soki bameli balangwe bayende kotutuka ye. Bakendeki moyo bakosi balalaki matanga ye. Mokolo nakokufa ye, ekozala bongo. Baye bakufa liboso tomona kezalaka bongo.
Merci, merci. Te remercier Pinono Sonenge beaucoup le programme des Amoulaïté. Moi, il y a Papa Massoumou de Brende, le président NPTC. Après, tu as un comédien au Bazaliawa. Tu as un musicien au Koufaka, tu as un Zembo. Donc, ça, l'improvisation pour le Papa Kodi. Et après, tu as dévoilé la plaquette où il y a Papa Kodi. Vraiment, merci beaucoup. Nous avons Papa Nabiso, Papa Massoumou, président NPTC. Papa Massoumou, aimant. Papa Massoumou, président NPTC, courage, courage. Moninga Bozaraki Naye. Courage. Allô. Bien, tu as cité RTNC. Pour la négociation, Kwedi. Makamubingi ya kolobeza te awa eza esika na biso esika tolekaka liboso tokende na malita makamubingi ya kolobeza te topesi kaka merci mingi na bandeko nyonso tu oyo balandi biso mpona kopartage mawa oyo toza nango Kwedi azalaki motu moko ya likolo touti kovivre yango lisusu sikoyo na RTNC bakonzi nyonso ya mboka kobanda président république premier ministre président ya sénat gouverneur
bakonzi nyonso ya mboka baye, ce n'est pas parce que tu es minéré, ce n'est pas parce que tu es commerçant, ce n'est pas parce que tu es c'est parce que tout simplement tu sala kamusala oyo ya ko sepelisa batu na côté ya art dramatique pendant au moins plus de 50 ans de Konabiso Kwedi à Sali Moussala Yango. C'est vrai que Moussala Nabiso est fou d'aka vraiment té, mais to kanga maganango poto yebi que rôle Nabiso pour contribuer au développement intégral ya mboka Nabiso, dans changement ya mboka, changement ya mentalité, to ça na rôle moko makasi. C'est pourquoi to kangama to lingi mboka Nabiso, to vanda awa na mboka Nabiso malgré pasi na bisengo. Yangwana exemple ya Kwedi et la kisi que Moussala to salaka et ça na valeur. Encore une fois, merci Mingi. Ok. Merci Président. Courage. Tobengi, la comédie Saïsaï, pour le comédie Bazalawa, pour faire l'improvisation, pour la honneur à Papa Kwedi, parce qu'il y a un hommage pour le Bogosa et Gaïa Moui. Ma comédienne, Bozani Wap. Saï. Papa est sauvé. Voilà. C'est l'improvisation pour l'honneur à Papa Kwedi. Bon, alors ndenge zariboui, oui zaribongo femme no mi sauve le roi du rire. Nazari busu na bino. Na riska ki lelo tangu naza ukena matanga na kuta matanga te. Bon, en tout cas, la réalité, ils ont la Kwedi na musika. Ils ont la Kwedi na TV. Quand on a pas Kwedi abandon déranger na ya. Pas Kwedi d'abord a une difficulté le balingala. A déjà sur le balingala on a côté français. A déranger na liboso RTNC na biko zo 5 millions mutauti RTNC. Sans user nos petits journalistes et yon donne ce qu'on a. Makiamba. Choco. Et puis on va qui des baoba. Manzeta minene ya mboka na biso ya comédie bazola la moko. Et nous on a reçu na bakonzi ya mboka. Donc on aura kabaoka la boete ce qui va continuer à servir. Il faut te faire ça ba temps. Parce que sentir que baza aimer so baza la bonne monde. Oh mon aboy papa ko ide bando tambo na moto et leur a commis na cercle et télévision mutu nyonso. Makiamba
Merci. kolinga yange na ngai anagana soki motema yange na ngai pasi na ngai komona kweli na serke pasi ya nanga komona ebembe yange na ngai polisala yozonga banakini basolela yo papa nadamakema bon wana ezali kotolela papa kwedi fobina siko mukie Quand na mandomba ndomba tolela papa na ndenge nyonso. Ah oui, merci. Yeyo azamo bandi babe. Yeyo azamo bandi babe. Yeyo azamo bandi babe. Anyokoli wote, anyokoli mabazo, anyokoli wote, anyokoli mabazo nanga. Osamo bali mabe, osamo bali mabe, osamo bali. Makamba. Nada. Tika na biso.